Bagolona bagola zorol na bango ezali soko yaki na 15h bango na 15h03 baye 3 minutes kaka soko yaki na 15h na 15h03 baye ba gladiator soko yaki na minuit bango na minuit 1 baye donc ça veut dire balingaka ordre partout ici ka bazali et puis style mikolo échangé bagolois na bagoloise bo se focaliser kaka na album na bino tout se focaliser car un album na biso pousser les gens à télécharger à acheter de l'album la polémique mususu ouais alobaki boya donc il faut faire très attention parce que tout ça na biso bien tout ça en sorte que non album na biso ba sumba to kota ba polémique inutilité parce que ça sert à rien tout ça na musala ou tout ça bango déjà sur les marchés je pense qu'il y a un monde tout ces arrêts tout ça la focaliser l'album na biso c'est to kota na ba futilité ya ba nusa boye donc je pense voilà au mana lobela ba gaulois na ba gladiateur ya mwana ba soutenir Regola et puis bazali partout na monde azo récompenser parce que banana bazala ki soki ba ke osala ki ndumba bando pesa ke pourcentage mona ba opesa e pourcentage ya mbongo ozo comprendre donc merci beaucoup ba photo na ya ki ndumba ezali Chantal Bomo ba photo na ki ndumba ezali ezaka ko finga te faut betaka nde histoire ya muntu nani parce que nous prenons toro matate ke o banyama ngaza warrior ndi naza ya Hélène naza warrior mtaolongola nga ngwazati naza warrior mais na yebi histoire fali très bien na yebi histoire quartier la tête très bien bon ya Hélène Kalema pardon yoza journaliste à mon nez o yebi histoire makasi ya Hélène pardon lobananu est-ce que o eza Hélène Kalema ya solo ya Hélène banane si on est fali avec la Kofi jalousie naza des comptes wana mususu eza Hélène o Kalema o mususu eza Hélène Kalema ti Hélène lo bana bongo Marco 6 za mwana fali aza mwana fali te makila kutu donc ezo simba kutu te na tia vidéo kochate ya Hélène kochate o ngana kocha vidéo na za problème te ebanga fan ngana kocha vidéo ebanga fanalia za mwana nani o wana bakenda kocha bakenda ebanga fanalia za mwana nani nana mutabota me nana mutabota me bachaki kocha moi ba système ozu ba super mais inconnu ba super moi inconnu bacha ya Hélène boyo katanga me pose ba question ya Hélène lobanante bo fala yo ke la Kofi jalousie pour la nino ya Hélène Kalema mama au final azawana fali bando lula Kofi banda kala ando sepela na Kofi tellement hier azali déjà mutoko fongwama nde Kofi amikisaki ye pe lisusu akangama na ye ti omona azu asalaka boye susu ne za Kofi apesele bongo apesele vraiment là so apesele là vraiment abandi atie na palais so atie na palais babandi na bango kobota po ya kraka na ye donc voilà Hélène Kalema bao baoloba ke Hélène te nakotia bakali lancer caméra ya bamona ngai eza ngai te ya Hélène kochate lancer caméra esa ya Hélène Kalema o asakanoti pardon kochate na boy na ochate mama na Bianca tika banga susu na longwa déjà Kishasa muta longola Kishasa eza mutu lobela yatika kolela lolangwe kozonga te mempo na leli moto yo balingaka mingi azali susu pembeni na ngate osea dialo papa na kerene. Ta façon de vivre me fait toujours du bien quand je te vois. Son excellence Jango Imvunzi ya maman Angèle ngoi femme de cœur. Dadi mavungu vungule ni bambungu bienvenue mwako ata mon pepa uragana zala kyoni. Donc fiston tele le yeyo oyo asali makam na dynastie yeyo alobane troteye gorge adem ya cheta arme de destruction massive il y a jet set yeyo alobane trotewa donc voilà
est-ce que oyemba ya disque oyo iko convaincre ba Paris balelanga déjà kuti en retard bayebi bango moke liboto oyo ndaku eza kozika 23h ekosepela te na gisement ya pétrole na lopango epananga souffrance mvula matadi ezofete biso loba trote mama bo mokonzi ya bambwa ye moko mbwa abengani bambwa qui a dit qui aigle pourquoi linga te baleka yo papa obeti barena tondimi yango oui oza numéro 1 siko loko yoki fera komi na 32 ndako na ville Kinshasa moke bakisami na bo marché na ba piscine ebele oyoki Kofi azwi bord moko boye kuna na États-Unis ba mfuta 5 millions par mois mbala moke katio 4 oke na Côte d'Ivoire oke filmer hôtel de golf eza intercontinental ya Côte d'Ivoire donc mbala moke ba ya ba adame ba photo na miro odo bongisa ngo bien après au palais nao nde balobaki sita bota musika solo yo banda kona yaka na ba Brazza ba Côte d'Ivoire mais na kitambo siko vana na face à Chanik oko filmer en plus artiste ko vanda kana te wana palais mo kana prince ba motebela ba DGC barre ba kamunga oko filmer nda kuna yo makambo nda kutikilango fere ba brick yo salaka kana no salaka ba kosaleka no papa eza bien te makambo ya bien te libosono ba yiba montre na kisangane ke bimana gina nini ona Kenya nzoka leka zoebela sala na Christa Bela ya ki faki news sika kokosa c'est le Yoskram Poutine mais c'est les prophètes ngana lobi c'est le scam Poutine prophète aloba on a 2004 oya le biloko mboa zala na mbangu ke ba kurundo ga na sima ye moko mokonzi na bango ba mboa kurundo ki munene to moni siko ba malela bato komo ko lela matin midi soir boleli na te bokolela abo mesana ko finga bato siko nanya ko yamba bino ipana ye nanya ko place inanda ko na ye to bino ba bino a part ko finga ka bato boko ko respirer te bosolo est-ce que bato wo bo finga bango ba ko pesa bino place ba pesa bino boulot botika la ka kuna côté na biso botika la ka kuna na ko finga na bino kuna kaka petit nanga yorobo swag mutune sa sultan ole ka pene misoke non pesa faire ba relation yo na lario faire c'est le premier disque bene ba général Dabira papa Sasuna na Goloa mona était na façon na singa bis encore vite ma faire bani musique yo na village boya na afidèle banona setu wana faire de abwaka mama kiele ba kitisela matana ba mama ngebi wana dans ba relation ke zongi Dabira producteur à faire ça s'interdit ayebana na ba prêtre na balar déjà ba parler na ba kitambo bani yo ye na on idéologie ka aigle biso ba waro to lingi boete ole kana TV ofinga ka fere walu kuta fera sala makambio zana na fidèle bota gayar bache diamba na kati munduka gayar boya penza biso bakadoko anakuya libération wana fera ade fere comme la soute diamba te bien te bino bata équipe a fallu bino tout la ça biso ke faire azara na entourage à mabe ce qu'on a bino na faire na azara entourage à mabe non on a pima pour la belle amade à pema. Si on trouve c'est quoi les sujets pardon si quand son sujet était Nima ma mère on a bino na entourage à faire bah là ce qu'on a l'entourage à bien pour moi ça c'est vraiment ridicule bino mo bokomi bino mo to comment benga ba chronique fois ça bino pour calmer bango balobi na yote présent comme poto mardi présent comme poto mardi et to ya ba siko mardi ndo comme lobby ndoko malobi to sende nini izo mambo soni makambo soni oya yana baninga no bo sala bobi mabobi bana mikie ko luka ko sala batu mabe tande bo se retrouver na kati ya ridicule Marina koluka yo kanisa ki komema ba na poto za ko chaba mise mususu na kao et pourtant e balukelo yo na vie ba sa ka kambute pour na prouver bato sala likambu na bonne foi na yo
yo comme ba chronifois tu vois na ezaki po ba ça c'est là ba musicien mususu talent de comme ridicule ba concert na minene nyonso beti e yo qualité eleki na buzoba ndima ngoza solo mais après bango moko lisusu babengi ba chronifois ça bango pona ko calmer bango o balobi na bona yote ezaka pour calmer situation pour bati ko finga kende mabe boke pa oyo te omoni normalement communiquer o ezande ya gel na Alexis boke pa Alexis na gel te bino kulboza na bino kimia finalement